chers fidèles de www.potonapoto.com. Merci d'avoir choisi votre émission Tala Lelo, une émission du genre socio-culturel, une émission de découverte. Mesdames et messieurs, cette émission va vous permettre à ce que vous puissiez découvrir beaucoup de choses sur vos invités. Et voilà, aime les serviteurs, le mbokate de la presse, Julien Botalatala. La cadre de Mekato plus introduction. Raïle mbokate, Julien Botalatala, dans un système, il y a un Fukama, des éléments. Après tout, so on a bimé bino manda kone émission nabino Tala Lelo. Émission Nzamba Sali Mikolo. Émission za sikalorwa ka deseno ba destination. Émission ya makamutu tout à distinguer domaine na. Et puis émission betaka parcours na yo. C'est-à-dire ozalaki ndani pe okomi nani. Yango intitulé za Tala Lelo. Sans plus tarder, le lot aux invités nous sont partager na eboba mingi o boeba kité azali pe modèle. La carte ya masolo en open ndenge zalaka toujours. Il s'agit de DJ Amarula ndenge babenga kaye balongola poso baliaka o boeba mingi o boeba azalaki nani. Pe akomi nani. O ebele bomonyenga o akomi lelo. So bokoyeba parcours na ye. Azalaki nani pe akomi nani lelo. Nani amemaki na marambo wana. Na remercier bongo na pesi mbote na yemoko prophète, le prophète Baïse Mangala ndezaka toujours à Londres. Na pesi mbote na Willy Mouchen Kodamboka ponga Julien Botalata na liaki. Pourquoi pas le boss la mine Dovo mbote DJ Marula. Ouais, mbote. DJ Marula, impression les années na baïba moné lelo na émission Tala Lelo prix pour la site na biso poto na poto. Ben pour na ba fan Tala Lelo DJ Marula leader Maxime. Hein toi, tu es fou, tu te permets alors poto na poto toza Amarula kin na kin. Na nenga kin quoi na peseleng mais aux journée française na Hall de la Gombe na Osara Musala na nga ba DJ quoi. C'est bon, balande émission Tala Lelo, pourquoi pas na remercier bongo le prophète Baïs Mabiala, ndenge zara toujours le prophète Baïs Mabiala pour que vous soutenir vraiment émission et surtout pas la prière vraiment ndenge zara toujours. Balande émission Tala Lelo na yebike bozolu ka boyeba mingi o boyeba kiti. Bozolu ka boyeba mingi o boyeba te boyeba on DJ Marula zaki nani pe akoma kinani lelo. DJ Marula ko yebisa ba fan na yo. OK, no bat batala ko lelo. Na ba ba découvrir pe le partout dans le monde. DJ Marula abanda musala wana ndenge nini azalaki nani obanda musala wana ndenge na mais Amarula azalaki animateur radio journal radio RL TV t'annonça na radio pas faire le Roger Lumba pas vers Roger t'annonça radio et puis ba proposant na salle animation na ba boîte wana izala ba neni tango za na radio na RL TV wana ba 2004-2005 wana auto a diplôme na Côte Université otanga na ina école ni na Athénée de la Gombe ndé na zo diplôme mais option na salle littéraire la bachika sena na Likia na na Pythagore école arabe et puis na yo zo bac na Athénée de la Gombe puis na ke UPC na yo kende nini William Boots et puis William Boots yo zonga na mamba ki DJ si on a la proposaka DJ Amarula à côté musalo de c'est-à-dire que atika animation donc c'est-à-dire que aux allez journaliste et audio sonore si na ba animation ba nzemba ba américain na radio pour en tant que moi na Gombe musique tondoka mingi ya musique nini ya ba rap na no sa ba animation ba rap na yeba gango bien alors vient nga mo quartier ya nga sa ba blue wana senga no peut-être que na boîte mon beteza na pemena mi demanda comme dans le Marula ba ndeto baki na annonce na biso ba we ba o ba yeba kité vient na yo wana nani ndeti nga Julien Botalatala ti na simi mikobo na maman modèle nga mais c'est Benoît Lukuku Sampo tozane pe na Kishasa donc modèle nga vraiment donc na zalaka ye na ko bomba te na monde o lingo bomba ngopo bombi kombo ya vient na ona mimaka na monde ngo peut non ya pati Masudi yemta coachage no nacha maele côté wana masa nanga DJ wan yenda ayamba Maximo na G pour ma G toi ne pelelo na le club na masa nanga DJ pi bango to baza mais muto pena pesanga chance ya kota pena monde G Richard Kabala nem na coach na mena petit na coach na G boîte liboso DJ Marula salaka na cadre ya DJ ezaka boîte et là na le tunnel après le tunnel na okende na Afro Club au Richard place à côté Sarangai kwa yoka nga déjà na le tunnel quoi azo nga parce que yoka nga bino petit seconde na zo boy au côté G
Si les lopé général, tout ça là, beaucoup des étoiles, la boudé babitumbe belé. So ba bibata la modèle ndeti ngala autour ba modèle nga monsieur Bedal Gugu sapo na bossa na te modèle ya DJ Marula na musala parce que oza muto tala ki pe ba bazaki déjà avant modèle non na musala. Modèle na musala ya Richard Kavala. Ya Richard Kavala. Zaka te ke po boane bien. Eh mais yem da akotsa nga na je. Nga na kina nga mwana pala ba gombe. Ah boum mais ba vie ba série wana na ba boîte déjà ba cartonné. Kona kina girlfriend nga DJ Kadon ya na ala mikili ya Master Lee bango ba génération ba congolais ba mixa na ba boîte à mindele na poto. DJ K ba DJ Brown ba DJ oba wazana Lubumbashi. Master Lee ba onde ba congolais ba ndo mixer na libanda quoi. Richard Kabala et puis ara suka na DJ ba série wana. DJ Marula ba fan na yo o ba Holanda yo partout ba na posa ba kombo wana DJ Marula zo kyango wapi. Amaro les a parce que na linga bière wana mingi. Masanga wana Amaro les a na moi miliki. Mais on pas alcool. Elle a melaga Amarula. Soit alcool a melaga Amarula, soit Amarula te après ça un cocktail à jus au masanga bram ça ça. Tellement que barman na servanga ba Amarula. Mais comme on a na solo ya Patrick. Patrick na ninga palais, na ninga chic, na ninga ba gombe tout ça ba binga Patrick. Mais ça là petit le rôle nga Marula mingi to no be on ga DJ Marula. Na nanga lo ba DJ Marula wana le ko petit le rôle nga DJ nga Marula mingi photo bengo DJ Marula. Ye avec Vasco de Gama aza barman lelo na boîte mo na sima station ma campagne. Na station ML la barman na venanga Vasco de Gama. Moi na Montikil yene mta ko chara jabino yo na no be on ga DJ Marula to parce que na moni golinga Amarula mingi. Et bien balandi émission tala lelo na site na biso www.potonapoto.com boba mingi obo ba quitter à travers votre humble serviteur le Mbokatier Julien Botalata le Mbokatier de la presse wana monimba mona remercier mbala moko apôtre JL Mananga du royaume ndengeza toujours apôtre JL Mananga du royaume de la part de Yemoko les prophètes Baïs Mabiala na Londres ndeza toujours DJ Marula tala lelo ndenge émission za tala lelo DJ Marula akomi kokota studio akompe ko bimisa ba plan wana ba secret ba option ya musala na msaki DJ est-ce que ils ont obligé kaka to obligatoire il faut DJ abimisa pe ba plan abeta rapé ta ba clip lokola orchestre ndeto komona ndio ndeko mi lelo partout te soki za don on peut ça été mais soki za lo mo ba monege et pas mute simbaki ngapena sala wana na kotikana c'est que yo moneki pe pas mutu yango sa inde et ba za belé ba nga sala musique lo ama ndeti nani bakombo nde wana ya problème bakombo ya problème na yo fula bango pamba mais kine yebi bao bataki na ra Marula so ba na TV ngana leki ka Marula nganze mona ngeleki ya ye nga sala ko lega ye bango wana vraiment batika na bango kwa basala ta journalisme mais oyebi nongo base belé mais bo belo ndio zo banga bipo ani lelo Maxime sona tangi kombo na bango na minute mo teke jepo na efonga alors il faudra netika lo wana yebi ku bango te netika lo wana yoka na ngango te bo depuis banda mama musique ngo pe ba place ba beta to ebite tu to découvrir yo awa to surprendre na Alde la Gombe na mais o za kada musala ki DJ la platine zawana na beta pona total la semaine française en tant que congolais au ba mona ina profil pour ba sala ngona Congo il faut Amarula ce pe bango ba pe bien ba ozo pe bango pour Congo za ngate ngana osela ga mamnanga na kwenanga yanga DJ Marula soki balobi ke non batanga ba DJ oyo yebi na mboka na biso ya Congo netinga so na binatanga baze belé ba journaliste ba Popol Mopasula ba Puis Mwekaton ba Congo ebe baze belé ba trésor ba trésor Kabongo na pesi mbote susu na yemoko venanga qui bambishi toi donc il faut ça me belé mandenge za toujours mais ndeti yo so ba batanga ba DJ o magino DJ Maso Santara Magi so azo beta oyoka keta na mwalismo na ndenge mo ndetinga na talaka vraiment Zakari Baba surtout sur le plan stratégique on toucher point faible pour tangi vient ça ouvert ça dit que normalement on a na talaka
point faible pour toucher confrère. 3 points pour la marolo senti que guerrier pena mobile qui veut dire DJ ba ebele natanga l'autre DJ Pat Mix DJ Vini DJ Kajebo on comprend DJ Tigana DJ ba ebele on comprend ba ebele alors na ba on na ebi on atangi ya on atangi so ba DJ Marula na ba plan leur zo bimisaro ke asala fitiri na ba DJ parce que photo kitoko to zaka kota ba DJ parce que image ba ebele yo yango ndetinga jile botalatala batu ebele ba ebele ngai na mambu mususu me ba moninga na image aussi ma micro ebele ba découvrir yo na kada ki DJ yango mona to zalaka kota na vraiment faut comprendre ezate to ke non nde mususu DJ Marula solo ba bi fitiring ndetinga jile botalatala avant na sa na sima micro na zaki na sima popol mopasula ya robombe ezate partout ba bi popol mopasula pe simbote yesi bozali vraiment na simana na RTGA mais so ba le fitiring OK pe DJ Moro Bouyego ko beta nae eza ba DJ o bazalaka na autre o ata ba nice club mususu na ezaki surprise o comprendre ezaki pena surprise wana pena na bomba comme na motema nanga ye pa ebiteke na otanga po to kana ide ante bisoko na featuring moko na DJ Ray oba DJ Ray Sola Pipi na featuring moko mususu na DJ Manix comprendre na featuring mususu na DJ Rambo ozomba na ngwaka zomba Manix a mona kingabwa Ray a mona ngoto wa ba masa na nga ono kitikitika okotoko ba obozaka na bango ba périmètre de ska bulo sa lo ba onga na tanga baba nzambe baba guerrier wa ebi Ray ebi Manix comprendre ba blague te so mona Marula antake mbiaka il faut bango ba oto na bango dana ebi bango ne ba la alors c'est bon toi des place moko dana coiffé kuna nde siko nde place bango nde ba inviter ngana ya parce que bango baba nzambe na ba kwen wana na biso za ba blague DJ Marula on dirait balandi misota le lobo comprendre les boss l'ami Dofo Cordon Adam Suluzolo masalanga Gilo Mwakadi Ray na mes condoléances na masalanga Yusundu na bandal bana guerre sans fin na moni mala moko bilono so pesi mes condoléances mais DJ Marula apparemment selon Ngai poto vivre mon évangile selon Matthieu selon Luc selon Julien Botalatala aux allez trop de villes au ningisko kitaba koto wana do ko solliciter pour comprendre que ba DJ Manix abeta tina ba moto ba wewe wati ba tutu po kita ou bezan pour nini ndio boyira ba tuno wana o kitaka tipa ko lobby o lobby yango babeta banane babeta makoloma olenga babeta bidene na ba moto surtout que no Manix azana kati Ray azana kati importance ya musique ezana ba o babeta kata tina ba carte mémoire ozomba ba musique ezana sur na télévision mais bango ku télévision ku yamo ba kozana on a besoin de mais ba dana ba carte mémoire qui veut dire 70 millions de peuple congolais ba bien Marula 70 millions ba bien Manix 70 millions ba bien Ray est-ce que comment mamna lo bana ba masa nanga to kana ba boîte wana ba sa ba artiste été ozomba ba sa ba artiste été ba DJ ba sala ki DJ ndenge ngala bango to pota na kuna mais oh double brassard et comment on a maman périmé so man mambo ba brassard te brassard comment on le mot périmé oh to sala yake G wazana G nana besoin te nazala muninga tel pour nazana G non nana G DJ Marula est-ce que nde biso ba Julien ba journaliste nyonso ya Congo na ba obali banda to sala ma groupe na biso ba réunion ska to kuta na célébrité presse ini est-ce que na bino pe ba DJ est-ce que vous aurez pété en kuta na pe réunion ba initiative même sous DJ moi rose pe problème na famille même sous ndenge zalaka et puis moi réunion ndenge zalaka ouais réunion comme tel et parce que ba tampeneza zapena mo boulou bo biso to ba to sara na butu moi alors nyongwa pongi sans compter que j'ai une famille alors moi il faut na bercer Lisa comment place moni ezage erza nécessité qui veut dire lokola na matanga ya grand frère na biso Général Funk il fallait biso nyonso génération ba DJ nyonso to sanga na place moko poto le la vie na biso comprendre la pesi ba DJ la rage ba salam ba DJ la rage ba DJ instrumental masananga baza belé sala wana ezaka nécessité eza obligatoire
qui que tu sois na likambwa mawa muninga il faut zala comprendre mbutu na mawa musuto changwa pas mais na mawa mutu il faut zala on compatit dans le malheur comme dans le bonheur tu comprends moi je suis humain et puis je défends la paix et quand je défends la paix je dois être exemple d'abord moi-même parce que je suis accessible à Solo Laka à Marula à Solo Laka yangwana za DJ Marula et biga to solo pe moi mingi to bika to mega no beta li solo ango DJ Marula on dirait ils seront le ba marato ba journaliste ba musicien ba DJ ba comédien ba mo vivre vie moko faut pas zalaka la mo bana na ba mo ga GP mais ils seront le beta marato au mo la ga moi DJ za na mo na mo ga G moi na G la sini donc ça dit que moi ndenge moi ba le moko pembeni ya mwasi o ki azosala ye musicien pe ndenge moko avant que ne boulot na ende tibino mo express a taxi mo mamusu mo ba soutien ba mike mike et le ba mama to na ko bomba yango te na ba musicien na ba journaliste pe na ba DJ na ba comédien donc des vie na biso en général ils aura trop exposé. Être star déjà c'est buter à beaucoup de choses. Comprends? Ce n'est pas n'importe qui écoute un Marula n'importe où. Pour Marula, à la place à Kenate. Alors si on croise un Marula, on lui dit non, ils agissent. Mais Babylore il y a un comportement musicalement congolais. Nga naza nangote quoi. Naza wanate. Amona nga na kalate. Moni mingi palais, boulot, répétition. Babylore ba jeba mi pandi, na bien ngote. Maman. DJ Marula a eu décision tala lelo à Bali. Ok, tout le monde a un musicien qui a des potes, on mama minene, après bakara, après parler, mais azo banga kocha moi si nandaku. Mais DJ Marula a signé Tantine Botalatala, Georgie Mbaki, DJ Marula a signé pour Pet Moumene, DJ Marula a signé à Bali. Eza nini? Non, tala lelo. Eza eza babilo mo boye na vie, voyage eza sukate. Ya on pilote. Oh, n'habite Mouroninga, ceux na matière avion na futarata billet na ya matelango avion. Comprends? Il veut dire on est là on va futilité bilora mokile mais ba biloro loko là-bas. Ba engagement, ba leadership, ba œuvre, da ba biloro mo be salamela mutunyo sauter. Et puis il faut beaucoup de respect, tu vois, beaucoup vraiment de respect. La ba kuluto abiso o ba préférer au sala ba bien, o biso to zo comme exemple. Au biso pe la génération na biso ba senti pe que tous ça ba jeunes mo bo été éparpillés. Comprends? Aujourd'hui si on donne confiance à Marula c'est parce que ba kuta na ba fait il y a vie oyo ba il faut pas comprendre que muto akumba vie na bien. Ouais tindi au bala c'est que okoka qui peut. Kokoka c'est ça veut kokoka na comprendre te na kokoka no zolo. Financement spirituellement parce que kobala ezaka te pona ba tumususu balandi misota lelo pona yeso amoni gazu de moi 500 francs azada ya kapapa bala c'est-à-dire que tant bo sala alliance wana ya coutumier bo senti que bando ki pe ya famille wana pe na bando ki ba ko sanga na pe po ba perturber ba mamusu c'est-à-dire que kokiango spirituellement physiquement et puis financièrement. Et Salama déjà na juillet à la deuxième année qui veut dire grâce à Dieu merci Nanzambe le roi a encadré toujours toke na biso déjà Marula oyo gérant ondeni na madame Nandako je crois bana pe bazali to mwana azali to bébé azali la princesse du trône oyo gérant ondeni na musala ya butu na kozwa terre bana ba mo ndenge zalaka so ya bana tokutana na matanga tokutana na matanga chez papa gouverneur Kamisindo la PCMbo gouverneur donc il y a depuis Bandunde le meilleur gouverneur de Bandunde Zaïre Jacques Kamisindo Nzambe comprendre Jézakou côté wana mais ça que Amarula ça musala na azo moi quelque chose pour revivre moi si na bana na groupe na mamna ya sala comprendre eza na magité eza ki na so na no sala musala te na nanga logote kena na bali wana ndeko koma un peu problème botalaka
na palais mort. Alors il faut avoir la norme. Je suis dans les normes, alors j'ai pas de problème de ce côté. Ok, félicitations, courage et belé. Nadija Marula, Talara vraiment yo signé na yo vraiment. Yo vraiment signé na yo na pesa mote na Tanaka Losasa Tantini Botalatala pour peut-être moumene pourquoi pas. Na masalangai chika na no comment na peso mbote vraiment chika Jine Equalizer batunanga mabosutena Julia Botalatala Patrick Botalatala Cédric Botalatala famille Bongongo mobima na peso mbote Mado Bompela na Londres ndezaka toujours beauté image DJ Amarula tout peut être solo vraiment ya orchestre na comme orchestre nini comme orchestre ça DJ Amarula c'est comme on a pour les poso qui moko alongwe akoroke na roto bende kokena nini akepe na kombo kokena kombo wenge comme belé oh wenge les références wenge maison mais wenge nino wenge et bimela wenge zaki a groupe et bimela maole za ya mon perso ya mon perso idée na sali idée 3W poto na poto site ya solo na ba DJ musupe ya libanda belé mais on dit peut tout le monde le gars il n'a perçu point non le cas musala place to bandele li batu ba yo découvrir ngo place pe to ke ne ba habiter makoloma olenga na sangona udi premier yaka na Paris so Paris te Montpellier ara na Guinée to kutana na Abidjan comprendre deuxième featuring to ça na bana C4 Paris Londres pe batu ba ali kobima marula elobite ka ifuna na TV na bige ngayo na Paris to ngayo na Londres to ngayo na keso ki mboka nini ezanga important la makambo to sala po yango ndeza makambo musique ko yemba yango ndeza important lo wa o ya suka o na bimisa na Betty Seben na Bambi Seben ya Kafu quand je dis Seben ya Kafu baroyo kango bazala eza deux fois te quoi comment nango na Betty Seben ou bien zanini yango comment nango selfie quoi ni selfie SELFI selfie eza ja chombo ba système to kanga mikolo yango za perçu za pembeni em to yo kanga komba mage o aza musicien aza pe DJ DJ Marula balande émission ta lelo faut comprendre ba découvrir bo ba kité to comme de akochité na émission na biso na pesa mbote na ba soutenir vraiment émission ya Willy Musheni Koda Mboka Popol Mupasula et pourquoi pas la poupette Moumene Binonyo Sobozama partout Tony Koko Kuntwala ndenge zalaka toujours na pesa mbote na des dizaines les grands caméramans et pourquoi pas na Daito na Binonyo Sobo soutenir vraiment émission oyoyo DJ Marula disque ozobinisa wana batba zelango kan juillet déjà tous après juillet fin juillet tous après début août déjà bon on va CD ba affiche zo bima kala minute producteur azana Kinshasa le 28 août comment producteur na le Nox production Gauthier Mascotte otangi kombo ba mise belé ba panga otanga kombo DJ Marula otangi kombo le Nox production Gauthier Mascotte nous a massue le Nox production Gauthier Mascotte. Pour comprendre les toujours DJ Marula eh bien aux appels modèles et belé ba comment robeta pe ba ki DJ na kendati na kinzavo ete na ba Congo na mona mage no ba robeta ki DJ aux appels modèles o ki balinga rapé yo mingi conseil ni européen na ba bazoya na monde oyo osika de ba oya na monde osika na liné na yo non c'est na paramètre ya musique tel paramètre ki DJ conseil ni européen ça ba on passe aux appels modèles ba olando partout dans le monde. Non, moni eloko salama awa ya clair. So ça boulot bien. Ba landa lelo batu babima na bakasha ba papa yamba bazali. Babima na bakashe ya ba JB mpia na bazali. Ça na lobi wongo parce que batu pe bazape na caché na bazali mais ngai na boinde koloba. Moni en tant que journaliste na préfère bien bo benela ngo batu matoi. Po amarola na rolo lobelo moko boye ebimi lo wage na mi monisa to na mi lagesa ke nga. Ok, ceux qui journalistes ont expliqué bango ya loka abenda ba mato ke baye bakayango. Parce que lelo depuis ba hits ba DJ ba beta la musique to cha ba hits na ba vient na bisonio sur place moko. Dans les 5 premiers il faut ga elo moi maro les anakati. Omoni. Eza fierté ça parce que na sala randu le bien. Yango moni ke sebe no no ya na ngwana. Batu ba ndimate mais ezala bikamusi. Alors je préférais mieux na loba mingi na boulot nanga po dernier single na sala ke zaki ya biden na lela ya
Amarula o comprend na lela bato belé ba ndima te na koyemba mais ba comprendre que so na komiti wana sekeza mabe mingi alors to ke na bango so na ki kalujiste solo ba ko na no ba temba kaluke pena ke bima alors ba comprendre que musique to ça la plus important pour na Congo. DJ Marula, eh bien, au dessus de l'émission Tala Lelo, bah pas retenir Nini, au Barotalo partout dans le monde. Partout dans le monde, Paola Bakika, Nenges a toujours Christelle Ndungi, Iget Ndungi, Christelle Kumbo, Gelor Boss, les a tout Tantine Botala, Tala Boza partout. Bah pas retenir Nini, Nengo l'équipe de l'émission Tala Lelo. Bah retenir que le leader Maxime, Moro Katsina Bato quoi. Qui veut dire, ouais, on va le voir. Malgré Oboino, bah DJ Moussousou. Non, na boy bango te. Na ebi bango bazana ba boîte mususu. Babana, mais ngana ko sala pomo na bango te. Ezali kamba promoter. Ngana bandeli susu Popol Mopasula. Na bandeli susu Tony Koko, Nicole Vangu, Bozali ebele. Na okotanga pe ba papi mboma ba nati lokole pe basa. Ngai na lobby, ngai Julien Botalata na bi Matika Songo. Na bandeli susu na bi Gloria Olangi, na bi Gypsy Matai la Catalea. Na lobby Gisèle Fouille. Na lobby Adams Luzolo. Okolo ba pe Nana Boduga. Azape journaliste. Komoni ke ba yo posana ba journaliste yo zo ko tanga te. Ngape okolo ba ta Nana Boduga. To lobby papi moma. Zomona. Ngai eza nga zo poser ba question yo faut que ba réponse. Yo lobi okoki pe koloba. Donc ndeti ngai na koki koloba, mutonga ko koloba Benoît Lukuku sample. Na koki pe koloba DJ Pat Mix. Na koki pe koloba DJ Vini. Na koki pe koloba DJ Kashebo. Ba l'émission ta le lobo comprendre l'esprit na ngana ye, ndezala toujours. Na koloba pe DJ P. DJ One basala kana le club. Bazaba DJ. On est Francis Seloyo. Bazaba DJ bi bato baby maman DJ baby ke ba wana baba nzambe. OK, DJ Marula en tout cas merci beaucoup na ndenge ozala ki vraiment dispo ndenge to surprendre yo talaka vraiment na benge vraiment brisque pe ayambinga na facilité to kutani ne mample musala bo comprendre que na simama donc yo bazala musala. La facilité. C'est le dernier fait Seben 4 minutes. Yobiga ba DJ to continue na relation na ba musicien. Au senti que ma maman veut une facilité. Yo so nega pas faire obele. Te bayoka original. Bayoka original. Ça ba maele. Il y a 4 minutes, 5 minutes. Vous comprenez? L'importance que nous emmenons chez les musiciens, c'est la bonne promo et le timing. Na ndenge biso ba DJ to beta musique. Surtout on a 4 minutes to beta wata ba 7 fois na ba boîte. Lora mikolo fwengankete beta plus de 12 fois. Seben et beta plus de 12 fois qui veut dire et ça dégâts. DJ Marula otangela biso modèle na yo tebi que to cité déjà mais na cas de pays ya musique ils sont sous modèle na yo eza nani parce que ozala ba fan partout ba batala yo modèle na ngana musique Tutu Kaluji Tutu Kaluji kaluke poso ba tembre na nga eza kaluke yungana gosio ya agolela magudile leader Maxime o kaluke mwane ya oh Marula me bako kanselo za Kaluji mutu pina mza ba ser de poulet à Kaluji. DJ Marula moi 2-3 personnes ba ba talona madame P Sikazali en tout cas moi ba mbote na bango balobi poto na poto tala lelo leader Maxime awa na stands ya Total pona makambo français ba benga ngo journée française des araboué ba zwakinga Marula alors merci beaucoup. Na sepeli mingi na yo botala tala lelo yo poto na poto. Et bien balande biso ta lelo quand na ese bino na remercier ba soutenir biso na moni mbongo na pesa mbote mona le prophète Baïse Mabiala na Londres des Ara toujours et pourquoi pas na apôtre JL Mangala des Ara toujours église la biso ezali unité évangélique dans le monde église unité évangélique dans le monde pourquoi pas to landene soko lingo zoye pe mingi prophète Baïse na prophète Baïse @hotmail.com des Ara toujours les boss à la Mindovo Adams Luzolo Bilonion sur la Pessilombote na D10 Tantine Botalatala ma maman chérie et fini Bongongo Bombula Achaine pourquoi pas na Bilonion sur Bolingara Biso ou pète Moumene Tantine Botalatala merci beaucoup c'est parti.
Ouais, from DRC, DJ Amarula, my friends. Je vous aime beaucoup, on est ensemble. Mais Yanzambe za Yanzambe abatamokili. Bilora Sieza, vous allez prêt. Soyez prêts à le prendre, hein. Zendaga mwana, kapesa mwana, DJ Amarula, leader Maximo, lokola tozaliawa, mobile à moto. Mobile à moto zate. On se retrouve bientôt dans Selfie. On est ensemble. Pra! Kola tozaliawe mobile ya moto azate lukotuna Amarula lela saka sene saka saka ya jeni kabemba yanga yanga besa simba konga sene saka salamu bomona yo mibali ya lelo makamakate sozolandiga gamibali ya lelo Keba ogo bambali mutashima ele sini ala Amarula batubuli sala bobo yo mibali ele do makabakati sogola diga kami bajalo Keba ogo bambali bambali spécial poto na poto Botalatala toujours Zambé fixe la caméra www.potonapoto Nzambelanga asunga bino bokende liboso www.potonapoto. Gaëtan Sipi, le jeune réalisateur, limité jamais ses